balobaka de belé na TV. Mais Moussale oya tikala ko défendre Wengeti lelo c'est le roi de la forêt. Bon mon ba la BCBG bazawana baba. Vous appelez sur la binoté ceux qui par exemple Igoyemo a décidé que bon, c'est le Azana. Na to kanisa rakuta tango te tolota ngo. Le roi de la forêt orchestre na ye etambola na ba fan. Asala Wengeni na sa maison mère ni. Amiloka yemoko pour Wenge sala eloko te yemoko kaka soka fanda leki. Jamais le babolamu ya maison mère. Ba façonner au lelo mo kilipe benga ce papa mapango ba benga pe ce papa mapasi. Na kishasa na ngwa nga panzeli makola boti mapasi. Na modèle ya zalaka le roi prisonnier. Ce qui coûte c'est le bouquet na ebo, c'est que tu calculer le Bessona Bercité. Le Bessona yemo fo donc mo ba podium wana tant aux autres ça peut battre vous cause à la bien mais longi pe faut habiller. Pour moi, la en Afrique, ça a bien par rapport à la poto. Pour moi, on a poté le mozo changer couleur. C'est notre station mission moi souka manqué bateau. A outa qui na bleu, et donc comme il marron, que tout a comment que noir. Tu vois, donc il dans un continent à TV, moi tout pas bon avec la TV. Donc na ba raté, ba boga la mba so longi tout couleur on tazo bimisa. Ça loin d'abeta ba on a junior. Oui, tant que ça la fiche, tu sais ce que ba photo ba nani, ba musicien. Voilà. Yo ka très passant. Ay makambo ebo mabiso ya ngoyo. Photo bo tia janeleza ya kala, bo janeleza ngalo. Ah, plus pas bon. Alors bisi ko ta bo pete na photo ba ba ka tone na matite me ye wala sabati. À moi coup de pouce mingi. Et apporter un soutien plus c'est pas héritier wata par rapport à Ferry. Pour bon monde a héritier dans ma kamunaï à Tikarabiso te. Héritier ma kamunaï non ça soliste Arabiso. Ça la kaka elongi a Roger Ngando eza et comment ma malédiction moko liboso ya papa Chiro kondi matin. Oh, na bisa yo. Moi on va la cause la mona roi moi cité zo finana donc ceux qui songi leki et obima ba problème sous. Bablo ko belezo la papa Chiro ça grâce à Roger Ngando. Nini Roger Nganda salto nini Roger Nganda lobby ou ekobe sa production munene bongo biloba loba on est panzani ba kena na tata mobich. Est-ce que c'est vrai que mutazayi leader kunezaki Adolphe Demingezi tango to yembaka intervention rapide bilando emanene oyankoye biso we ransone tolanda. Premier album ezaka yango. Yo kaka biso Adolphe Domingezi to kolanda oyo kaka bongo. Lelo obige azana chaîne d'œuvre oyezaki soki chaque les 14 tozonga ka c'est Valentin. C'est tigala ya nini moko. Ya lo ba batu peso ba kofeli ba yoka te estama bande kona kotanga na konzembela bohule. Ya lo waye do c'est Valentin ba besili le no besili. Est-ce que l'autre comprendre le mot bout? Ngara ora ba le bara 12. Dans un rapport ça na iba 12 heures nini wenge. Oye ba ngomo yo album Adolphe. OK, cet album comme 12 et c'est 12 euros. La maison mère tout le monde en dit ba Robino lelo a chidat na poto. Ils appellent honneur ya Weranson Igo de la forêt, ils ont ça plaisir. Honneur na bisote. Honneur ezakunet. Kota kendara F vampire eska comme ko wangana. Kota kendara wapi? Na F vampire. Comment on zani? F victime. Ah, la victime. Alors F vampire. F victime. Ya fali ipupa. Si ya utakuna ya ba utakuna. Tiens, il y a le même dans la maison mais pas que Robin dans la maison. La maison elle a testé. Sortie médiatique, il y a grand monsieur Mboka na biso. Les grands mots pas on appelle ça Mbote Sonia Mbeli par rapport à l'intervention naé accueilli apparemment comme on a Koffi Olomide Koloba les grands mots pas on dit ça a un problème na Weranson mais qu'est-ce qui fait que les lots ba fan ya maison mère va tourner les dos vers Koffi Olomide pour ebilo na zamba to ebaka nyama makasi nyama so za makasi oyeba nyama ba faible azana ba binemi OK mais so akomo lemba
alors akaposa comme ça bangata ba camarade mais loka ba yebi azaka mabe ata comme faible mo banyama na bandoki mai kaka ozo comprendre eli koloba eza na batu misusu ata comme ça lokwa abongo ni faut zanika maeli po azaka ka mutabiente donc Nathan o vient na comme na âge apesa ki jour na émission so 67 so combien na mita za mutu mo boyeni mfa pesa conseil na batu ozo sa l'émission loke émission wana za ata api mais ozo betaka moi batira cc to batu batana émission na loyengi ba olanda oka bon mais biso so bakolo masolo te biga vi azo tirer makasi OK avec la musique il y a époque par époque c'est-à-dire aujourd'hui to koloba nani musicien nani o yaza na bâton de commandement actuellement tout na sincérité voilà autre roi net numéro 1 pour nous retourner la question puis na moi tout droit o yazo le kabat Marie-Paul on ok no ka bongo po beta susu ve 12 ya wenge to problème nini neta na mone là numéro 1 ça va 6 danger Marie-Paul nanze monini ya Marie-Paul oyebi ngai moto na badana kama beti yo Bonjour, bonsoir, amis fidèles internautes, très chers abonnés de Miss Guel Télévision. Je vous salue de partout et ça dépend de l'ère laquelle que vous aurez l'occasion de nous suivre. Je suis encore une fois de plus sur ce plateau de Awa Bisso sur l'émission Awa Bisso, votre humble serviteur, Miss Guel, l'artiste, Nazaraki na Soyo, Nazaraki na Kinshasa, Nazaraki na Matadi. Ça a été bien, je suis déjà de retour. Je suis là, comme l'actualité oblige, je suis obligé, Yaoya Liboso ya Itando, pour nous informer Baïke, pour nous Sabino, qu'est-ce qui se passe. Alors, encore une fois de plus, je suis avec mon invité de ce soir, c'est Adrisha Sénateur, de fonctionnaire na soyo via bapel na bino ba message na bino bosenga kina zonsa sénateur na plateau oyo poto sola ka to panza so teke ndenge to mesana ko salango. Je vous signale que l'émission d'aujourd'hui je le ferai avec beaucoup de responsabilités parce que je suis en costume sur ce plateau, fidèle téléspectateur. Là je profite déjà de saluer la personne qu'on appelle Tosca BCB, c'est mon habilleur. Merci grand frère Kuluto Aboya Ranaza la salité na plateau na Itando Boye à Tosca BCBC, il y a maman Nena BCBC. Je suis très reconnaissant. Je vous demande d'aller acheter vos accessoires cellulaires Nash Congolaise et pas à Roby Visor. Notre sponsor officiel, logo ils allaient avoir une émission ya Awa Bisso, c'est-à-dire ba référence nion sur ba visor exactement pas si ya ndenge nini. Il suffit qu'au commune Nash Congolaise autour maison Roby Visor. Donc kunande bozo ba accessoires nion so il y a ba téléphone na bino. Toujours Nash Congolaise, je profite de l'occasion de faire un clin d'œil aussi à mon vieux Ambroso Baka, Papa Lopango. Toujours Visor congolaise et sans oublier les boss Modogo Visor. Aujourd'hui, on aura à boire et à manger car nous sommes avec le sénateur Adrisha. Bonsoir. Ouais, bonne nuit, Miss Guel. Voilà. Néni sénateur. Ouais, t'appelles. Ah, Bissot. Comme d'hab. Comme d'hab. Bien habillé. Hein? Merci, Yopé. Ici, so mikolo, puis Bissot na réseau les gars trop, na awa biso. Ça dit, bakendara. Bayaka bakuta rabiso, voilà. Bakendara batika rabiso, voilà. Pour awa, ezala rabiso. Vraiment, tous qui sont na plateau rapidement pour que tout sur la moi actualité par rapport à nenge bakamango ezo kendele. D'abord, na monagi déjà Wenge musique à maison mère Adide Sarena pour bientôt bafungole déjà billetterie ba biezote kama déjà dans nous signaler pe na baike bosomba déjà ba billet va dire que d'abord ndeni sénateur mais na profiter na kopé ça batutu balanda biso mbote kitoko batutu balinga biso donc batutu ba soutenara Wenge musique à maison mère donc tout monde bolingo na bino et pas l'idée bolinga trop OK na bisayo Miss Guel lobby billetterie fungwamaki mais mondele mbala moko a convoqué wera d'ici wera même salle wana tango Michael Jackson akenda ko sala répétition na liboso kuna izalaka bongo te donc billet te comme une journée moko katikati ya salle déjà toteki bisa na minute donc eloko bato ba sana ba 3 mois biso sala on a journée moko donc biso candidat Sarine eza déjà ko kabona ndenge za 9000 et quelques places donc biso lobika ya pamba date toteka 4500
Donc le roi de la forêt bato somba bien na kisi to bato somba bien nene. Ya moi na commentaire na bisa ki boss zo teka bien le rôle nguba. Donc bien lo donc bato sombi na ndenga mutema mabe. Alors, oyebi ke ba stratégie ya concert oyo to betama na arena yo arena Grande Paris et ça yi bato bien to monaki ba surprise le rôle ba Jan Cecele ba Bill Clinton Macintosh. En tout cas, il s'agit de tout bien, héritier Watanabe, bazaki na podium mona. Cette fois-ci, nous avons une couleur, il y a concert. Est-ce que tu veux s'attendre que bah inviter Moussous P, il y a maison mère, il y a kala, bah stratégie aux années t'indeni tout. Bon, il y aura de la forêt dans ta stratégie. Les lots invitant on peut mingi tozo linga pe sou mingi te po ani no moni les lots musique ezo beta masu ndenge ya kalate. Musique na kala na poto zaki beaucoup banda de 22h à l'aube. Ok. Beaucoup on appelle 21h à l'aube. Mais le lot musique comme botan ba 4h du temps, ba 3h du temps. Donc ils pena ko pesa bien te na be invité. Pour moi na be invité so baza 5 ko pesa mo combien de minutes pour nous botika combien de minutes. Pour bato mingi ba ela be invité te ba ela ka moto yo alua ki sale pour pesa message. Ok. Vous comprendre. Donc tout côté là le roi de la forêt dans ta stratégie. So ego senga ko za na part mo ko senga ke ba invité bazala akolakisa biso kaka donc biso to dépendaka na ye lokwa nanu ye moko atala invité kobenga te donc na invité oyo toyebi no na invité akozala kuna. Est-ce que par rapport à ndenge ezomonela makambo ezokende ceux qui bainvité bakozala ekozala bana ya maison mère yango mais bachange mo balo po mwa nzala ya bato ebele mpe esila bango te bon soit ekozala mpe bainvité ya clan Wenge par exemple etant mosusu bamasane ya Wenge par exemple. Non, tokotala soki esenga na bana oyo ya biso ya kala moko mibala ezala eza programme te mais côté ya clan Wenge nde nayebi te côté ya clan Wenge bayebi te neti nga kutu so bayeba votango nga ndeti nga na kozamata liboso na koboya nga alinga makambo le roi de la forêt asala yango ye moko po so tolandi bien na clan Wenge so bato bazalaki 10 bao balingaka wera kozalaka moko donc mingi baza na balingaka wera te soki moko ngo alingaka wera kozala nani te na cité kombo te na bakozala moko. Donc moko wana nde tokoki ko rentrer nde bazaka so bazali 10 donc moko donc misusu batikali pena donc ndimwanka donc basali la ke bolingo ya assembla soki baza ensemble donc so balongwe donc bazala mite ya mabe envers. Ah bon? Ouais. Pour ndenge bakabona bango nyonso moto azwa bien le roi ya zata moto azana succès ti le labeta basala minene ezalaka ye po mingi bakomana bango bafatigué kolia fufu ebele komela supu kolobaka nde ebele na te mais mosala oyo atikala kodéfendre Wenge ti lelo c'est le roi de la forêt bomonaki BCBG baza wana papa chéri baza wana par rapport na minute moto azodéfendre libanda c'est le roi de la forêt tote kopesa bino bilengi bientôt tokendaki nano balondres tobeti na balondres tote kozonga tolongwe londres toke kobeta na arène à Grand Paris c'est le roi de la forêt moto azodéfendre clan Wenge donc misusu mpo basoutenir ye bamonake no azobatelaka akombo ya bango mais bango bakomisa yango ya ketu ya jalousie donc yango moni topréféra soki eza makambo ya koinvite malamu to invité kutata ivoirien ke tobengisa moto ya Wenge. Ah bon? Mais ouais. Tout le monde est massage moi ya Wenge pe kaka balekaki na balekaki pa moko ba confrère na biso émission mo pe talama à trop et puis par rapport ninge ba intervention na bango ezalaki ba aussi prendre biso pe jour wana yangi ba aussi prendre biso pe ba seleo ba oza appeler comme invité hein. Bon tant on bengi bango déjà ba sage baza batamaeli sage ayi ba comment pour répondre pour acha équilibre. OK. Donc ezaka attend mutu déjà na kombo ya mutu moko boye là musu batongo ba comprendre que ba na ngole musu pona polémique mais bango ba ça la promotion et loko bat bazozela. Koza normal balo baka ke non akoki pe kozala. Mais toza na terre bat balobaka mingi te. So to na temps bat babeta la musique. Ndeti mutu tanga kombo ya tikala mutu akoloba ebeli. Donc il faut zopena temps ko le dans l'émission alobaka. Mais makambo izarasu ya yeto. Et vous avez souhaité la binoté ceux qui par exemple Igoyemo a décidé que bon c'est le Azana. Na to kanisa rakuta tango te tolota ngo. Le roi de la forêt orchestre na ye etambola na ba fan. Donc makamno salinga asala tuna ba fan. Mais na limite so atuni ba fan na 100%. Ba ono so ba ondima ya yebu bat ba olinga te ba ko ganga mabe ya kosili. Asala Wenge ni na sa maison mère. Amiloka ye moko pour Wenge sala eloko te ye moko kaka soka fanda leki.
Jamal Babolamu ya maison mère. Jamal Babolamu basalelaye. Da batu mususu yango mona ke non azo forcer na nyonso ezo simba lisusu te. On a place comme lo kamana basiko ruti menza menda lokiyo. Avio ki ingratitude ekoza tina niveau te. So ya bula lokwa ki ingratitude eza ki yanki. Maza mutu moko so azongi na référence à mitali kitala te moi za so mitali kitala ta lo bangi longi na ye. Ilongi na yo moko tena kitala ta lo gaki oh ngai. Et ba le kwa de afori basali tu ba façonner o lelo mo kilipe benga so papa mapango ba benga pe so papa mapasi. Na Kinshasa na ngwa linga panzeli makola boti mapasi. Na modèle ya zala lo wa prisonnier. Ah azala bien papa mapasa. Kasité. Ça le roi de la forêt na Markandi. Oui biso ozana na mutu moko bien pemé na zara na Miss Girl moi azara bien. Ah c'est que il va zara on est bisa oti. Ya le roi daole na minito aye. OK. Aza sika réalisateur na biso. Voilà. Na banini ko simba l'art. Mais mutu muso ko pesa ntoto pour la Miss Girl. OK. Azara na Miss Girl. Vous comprenez? Vraiment. Ouais, donc ils le roi bana wana zotanga wana ba muso apesa mo banzoto na komba we azala kana wera. Donc mutu kutawatala ki rien na été. Atalika komba wera donc abiki un jour ko simba. Ko simba. Donc ce qui coûte c'est le bouquet na ebo, c'est que to calculer le Bessona Bercité. Le Bessona ye mo fo donc mo ba podium wana tango zo se peut ça peut batu vo ko zala bien mais longi pe ko za bien. Pour moi na mona ko na Afrique zala bien par rapport na za na poto pour mutu na poto lo ngozo changer couleur. Neti notota so émission mo asuka manke batu. Autaki na bleu, elongi komi marron bi ke tout comme que noir. Tu vois les arapas c'est dans l'émission na bisa. Ça que na seka. Tala kangi ko seka fora na seka vraiment. Non, c'est normal. C'est normal. Voilà. Donc il dans zo continuer à TV, amutu mo fa bunga bena TV. De na yeba raté, ba bogela mba so elongi to couleur mo mtazo bimisa. Tala. Ba patana na ba Afrique mboka moyi. Ba voyez la couleur peut-être voyez parce que ba œuvre ya tika on voit wana. Oye ba lelo mo bo. Na ko section solo mo bo. Je vous soma sanangai honorable Patrick Mathieu. Azana kina minute wazo pesa makamu na nenga fo. Asala concert mo ba bengisaka tous les musiciens Luanda betsa ba on a junior. Obi tant sala fiche to chesko ba nani ba photo ba de banani ya ba musicien. Voilà. Yo ka très façon. Ay makambo ebo mabiso ya ngoyo. Photo bo tia janeleza ya kala. Poko janeleza ngalo. Ah, plus pas bon. Alors bisi ko ta mo betsa na pone mo ba ka tone na matite me yewa le sabati. Ozo comprendre. Kasi makambo ya ngwana mutu faza na elongio ba yebeli. Bino o matsa mutu boye boye de sa chanza couleur na podium. Bandi mateke zayi. Ba mona ga ba ka tsako kwa mutu mo boye azobuwa ka ye wana. O seri na maison me ba yeba ka zaka na te chocolat ya bien. OK. Aye ko longwa, ake ba mboko ba kenda ko kangele ko na ko ta viola ka mwasa soda. Akoma ke longa bien. Aye ko longwa na ba miya ka yo pese mo bolo ya memi mikili ya ngulu. Akomi nini marron. Lelo Nathalie les sous comme que les noirs moko ya ba molili ya iner nazo comprendre. Tu azo ki ni wapi. Vraiment alors rapidement toi qui est tout sur la bicha sénateur mambo qui ndarabuina ah biso. Moi je voudrais un peu savoir par rapport sur Isaac Eba calculer ta animateur. Ata Bercy les capé atika mo ba print na maison mère. Est-ce que Bercy paye Azara Mabé? Alo bien. Na animateur ba leka na maison mère. C'est Arena Grand Paris o babina ki na babina ki te. Babina ki. Bo siko. C'est babina ki. Ce que c'est que babina ki tatonga ba bagala ah sokata ba Bercy bazalaki. Sokata ba Kingandi bazalaki. Non bazalaki te babina ki. Siko foka bango. Kuneza ozate mutakobwa ka krina yo kitoko. Utakobwa ka ngope koleka yo moko ndo bwa kela. Pesa lika muteko yo fo Kingandi kaka zala Kinganda zala te biso kuno ozate mutakobwa ka makamno. Ozate mutakoyemba bwana yo. Tozana ba multicolore kuna bazali. Non, sur la nomisgue. Aujourd'hui, ça fait très mal en voyant des choses comme ça entre les fans. Nabiso ba mélomane à la bonne musique, l'observation nabiso tout ça là. Lelo maison mère, on dirait que ça a moins coup de pouce mingi et apporter un soutien plus c'est pas héritier wata par rapport à Ferry. Pour bon monde a héritier dans ma kamunaï atika rabiso te. Héritier ma kamunaï no sa soliste rabiso. C'est normal de te faire nananda quoi papa ko zana bana likabana nyos. Mais ça te que moi na moko boabe tane papa kara. Papa ko ya rolanda ete
mais ça na mona moka zakaye activité ni nyonso donc mutu to kozanga mais papa na ya kozanga te ata kozala te mais faut donc azana posa papa na ya te loko moko boye ela zakazalaki a soutenaki vous comprenez héritier makambo ni nyonso benga biso ayebi ke non te ngai asala pe parcours na ça va ya pa na biso alikaka pa papa chéri mais lokola a travaillé tingi oyo mokile yebaka ye maison mère bato bakoyeba masolo wana eza biso bato tobanda kokendaka barépétition mais bato bayebi héritier na tv bayebi na radio bayebi ke abanda pa wera vous comprenez très bien donc eza bongo mokomona jamais mona te héritier makambo na ye akei o te nabenga na papa chéri makambo mingi ezala kaka le roi de la forêt kota wuta parce que bana misusu bazaka so problème bana mususu to doit faire ce qui non bon biso tozaka na mona moko faire kasi on a tangi le deux personnes na tangi na héritier na faire na de héritier na faire tozalaki na nini na festival là to betela ko to mbolo bato misusu basala te so ben temps ba benga biso bato ba limay tout ke to ko kilometre kindaki ezali pe mambalard kasi ça makambo là caché bon makambo fele bon invitation oyo ya concert héritier oui razal caché attends on doit cacher te mais pourquoi il pas faire refuse na caché et pas héritier sans caché aïe yoka est-ce que tant yo ko solliciter biso soko senga ki na monoko yo ko la que caché ezali kasi to zo caché ya lo ngana ya pa misgel ngana senga misgel lo te mimo la sana ka trisha mbongo ezali kasi na ko na mbongo c'est bien que nanenga lisolo to ngato sura nenga lisolo tant ya biso ke makambo no sa déjà ya caché kasi to ya pour na caché ça quoi pour te déplacer orchestre vous na accident pe za la ba problème ezala bana ne fils ka va to ke mata na podium batika na mabiloko na bango c'est normal. Oui, sénateur, oyebi tout ça na ba concert ebele na Europe. Ça dit ba vina biso ebele ba cheba date tout. Moi j'aimerais savoir ce qu'au concert il y a papa chéri. Ningeza les bongo et signe que papa chéri qui était. Quelles sont des raisons? Ça entre bino bata wenye peut-être vous en a idée. Est-ce que eza vrai que papa chéri ba pimele ba visa ou soit ba yo kanté na producteur et là ni au ça pour que concert papa chéri za l'annulé. Bon, na évité na mona ka basala e conférence de presse sur abeza ba visa donc ma comme belé kaka na motala epi producteur ne ba divé na zo ba pena raison mingi na mona ba voter ba plainte soki ya mona tuka donc au moni na vie bato misusu so mona zo fanda pembeni na yo ba problème ko mo ya foko benga na ye au moni kotala kaka elongi ya rojenga ndeza e kuma malédiction moko liboso ya papa chéro ko ndima te na yebisa yo moi mbala kozala munako lokwa moi cité zo finanaka donc soki songi leki et obima ba problème misusu moi si moi mbala kozala bilobela te ba blogo belezo landa papa chéro ça grâce ya rojenga nini Roger Nganda sali to nini Roger Nganda lobby ou ekobe sa production munene bongo biloba afanda la sokinga te musala bazole na orchestre na sala ngo suste ye ko les a vrai ya karibu ba eta ke na ko boka batuna atuna boka na bachidu pa tatu bukwaji belu boka na tuna boka na bo na fake na rade karibu atika ka biloba na ba émission mais ya kindaki poto na cadre ke peka ya bulo faka sala mo bi émission ka na malédiction ake poto mbala moko océan pia na kufu kosonga zongika babanile conseil ozo ko patike mutu moko boye ala so bien te pemena papa chéri po abenga na joa et puis amour ba concert na malgré que tout l'équipe ngo banini aloba ki il paraît très aïe na leader mo boye bengai o yena wirason c'est-à-dire yena wirason so ba poisonner papa chéri. Ouais, ça va biloba le basio mutameli bien bazangelo ka koloba. Oui, ça les cas on a succès, oui, les cas on a makambo poisonner votre pas que na bangwa. Et c'est oui à refana balota mutu. Bango le balota ka oui rati. Yo moi da mutu ya oui raleki ka balala la muka bandi koloba makambo na bango nde bango baloba. Tozala biso na bino polémique fara to beta bino bakao. Na ba salle, na ba concert, na makambo tout to beta bino. Si souka ngo to beta stade to lakisa bino ke to l'équipe bino kana danger. Et roi de la forêt sala makambo na ya biki wana baza ba frère na ye babanda ensemble donc mutu zo évoluer na ndenge na malgré tout ya les kaba.
bongo wera ko fanda kaka lota eza bango na bango bameli ye pe mutabengaki tellement abosana ko pa mela whisky na mulangi so ameli ba whisky na yemi sweteli amoni bandi ko luka ba mera obeli wana nani apo azaka sona ba camarade te wana nani muto abengaki bien moi azala ba kampa wapi na mo fleri papa mo fleri mutabengaki Koffi Olomide azala na mo fleri abe jonga pa na mo fleri banda ko za bele ba pe pacho be bisodani pacho vina psa diamant ko ko zane chacho mbala ba vina psa za bele kuna sio ba ka fi mo mo fleri mutabengaki si jonga azala soka meli whisky ya sam Jonga za musicien aza musicien. Oh, kasi na mnufuria na. Nzambi, kasi vya mnufuria uzolo bana Koffi Olomide. Ah, c'est que hier. Ya musicien. Pour musicien d'aka hier. Ah oui, hein? C'est que qui a bien aillé, donc il vient à na kuiti, a mira ba whisky belé journal, on y fait le roi na diamba, ayoka makamba ebisa ebi te lobi na tonga interpréter na ndengene. C'est normal. Te kwa de afoka kalikila bango te bango tu wana. Moi te batu misusu komo migole muka wera na muno. Te kwa de afoka kalikila bango te bango de bi somo yanko. En parlant de ça, tout le monde a payé vina biso tata Mobich. Alors bina wenge musique à maison mère. Ça dit yem tazaki leader et puis ou tazaki comme coordonnateur mais yem tazaki comme leader. Tomba panzan ton wenge panzan ba kena na tata Mobich. Est-ce que c'est vrai que mutazaki leader kunezaki Adolphe Dominguez. Tango to yembaka intervention rapide. Bilando emanene. Oyankoye biso we ransone tolanda. Premier album ezaka yango. Yoka biso Adolphe Dominguez to kolanda. Oyoka bongo. Oda fazaki soda ya mulungu. Azalaka nika ndenge moko mais Sonia we rotala ka mo ancien. Ndenge mo ezaki na fiche ala ti bango ndenge moko. Yo no mo te na fiche we na katikati bango batie bango na se. Yo tso mo na fiche ke bazwi batie bango na wera. Wera ndo zaka likolo bango bazwi mituna bango pamba batie tu mipanzi. Ba yo kisa bango mo solo ki cofondateur. Bongo yo leader ba bengana na orchestre. Ki ba to bisa ki yo ko yimbe zo simba suste. Ozuli sebso mbongo na studio fort ki no za ngela musana. Alors les obi ando be sebso mbongo na studio fort. Donc roza logo moi 1 minute mais ça la ba 3 heures. Et c'est que Koki Kino ça ça. Akeke na Brazzaville ya Kokiti. Ya comment ça perd. No moi dès que mutake poto ke luka basal mazola sa bilamba. Tata Mobich. Et voilà ça perd. On a ça perd. Donc ba on ba lo ba ko monya lo ba azo luka conseil. Mais téléchargement un pia kana zo landa ba ko. Buna ba ko couleur ba mo ngona tsi. Atine na mwana. Mokentonga. Si vous voyez moi accompagner te fonga mo tata na kini. Qui sa courage za Adolphe Dominguez wana biloba loba. Ba on so ba tabaki sa ya courage. Ba simba ba kisa courage leti we rafanda kana kila Adolphe. Misa tika ta vocal moko te yeba na ngwedi. Le bazara ensemble na ibisa vocal na yo linga. Lo ngala ngala ba to yo mtaimba bongo. Bango baza mulongo moko bakoma bilobela biloko asala ezate na moko susu na monaki ya mongo ezika bo Marie Paul baza ndenge moko bango nyonso wana bafiwa so tali vina bongo zaka yo critiquer wera au moins ba critiquer bato baza na bango ndenge moko te moto ka leka bango nde ba critiquer wera leka bango tout ndi bazala kana wera leka tout le monde et puis succès moko lobela ngote succès neza na misala tototika l'orchestre moko répétera mardi mercredi jeudi. Tout ça la référence au biso peut de tchaka répétition na biso en direct motivé tala. Yo mona ona ba tawingi. Ba tebelo mona ba date binya o ngana ko beta o ngana boy. O mona bango. Ba sala promotion ba bien na bango te kama côté no mondeti ya biso lo bifunga mi mboke dingani. Paris ningani Belgique ningani partout ningani ba tozo ta passer par là ba zo somba. Robino pe kala mingi te déjà kutuwana. Il pas aux les sites même date on a fait rigola. Robino Mundibu. Ezaki sa courage. Hier abeta concert, abeta musique ya rotia espoir na Mutalibumu. Nathalie na Mbolongo. Ki kutu Mbolongo esimba so te fo baleine. Kwa koma plus que Mbolongo, po Mbolongo na motomso na mukebo, yebe na baleine. De fois no benge baleine jeune wana. So Robino sikoyo, mutema ne koma pa na eso alongi bilamba ndeti na mona kendeki
na conseil héritier longo bilamba bato bazobanga me yazo liboso ba mission c'était ezonga sima bazonga si na podium c'est biloko yazo zela ke la sabato côté kuna na maribel bonne chance mais bakisa courage bon bazo simba wana ba ba jouer ezali retour ezali eza bakisa courage kisa courage donc akini nde baza basimba soki sala pe kisa succès te et comment de kisa courage te loko yebi ke boma o ndimango donc ça na succès te ata single moté siminga kisa courage donc kisa courage et motivé ba bacha badata poto bango tu bachango Adolphe Pachango o mususu na pe libanda chake nani ngona moko soit na winga libati we pa cheki ye pa simi kisa courage téléchargement pia réseau c'est là agape na wingi bon za mo libandi susu là so ya ndo bongo ba climatiser ingénieur ingénieur Blaise Boula kala mo ba climatiser ya no monter ba climatiser bon ingénieur ba bien akeza ingénieur est son ya froid ya mo ba climatiser na banda ba les ingénieurs en santé bon mon ata zali nebo kana ba betaka yiba climatiser ba bato et pas si miki sa courage à tuer date oui piqué nga le ulekela nga ça dit oloba mama makasi mais oza wape sérieux oh boy na zaneni aba makambo za vérité tala kana wenge mutasela mama ya restaurant ba pesi bato banzembo cha banzembo ye emela me amwando la mama lewa na nani na ista kwa ke daga ko da meso ka ko resila ke da ba pesi bino banzembo ye emela mutamalewa mama ise vera na malewa na it na ista mais lelo obige azana chaîne d'œuvre o ezaki soki chaque les 14 tozonga ka c'est Valentin ya nini moko ya loga bato peso ba kofeli ba yoka te estama bande kona kotanga na konzembela bohule ya lo waye do c'est Valentin ba besili le no besili ingénieur Blaise Boula j'ai climatisé ya anda ko monter ba climatisé même le ba ifaki wala yo zaita on remonter ba climatisé akena ya monter ba climatisé na rep na pourquoi eza pas bon ah bon ça m'a bien ingénieur toi quand tu es ingénieur ni son aïe la sauce c'est rien là pas non monter ba climatisé là bon ça va réchaud ah oui est-ce que l'autre comprendre le mot bout ngara oka ba le bara 12 nazana posa na iba 12 ya nini wenge oye ba ngomo yo album Adolphe oke cha album kombo 12 beti 12 biyo biluka lukoyo ba kombo eze bele oke pesa album no kombo 12 oyo kango kase beti 12 album yemwe beti 12 aussi combo album opesi 12 to ngande kolo 12 kasi beti yo election ni 12 ezala bo ba carton ba CD ndenge ke teka mana ba yeke tika mana ba famille même ya 12 o ma kulutu acha ndako ba yoka carton ke tika na masina kuna ba pale kaka bola bande ko ba yoka na ndako chance ka producteur yemoko merci à féliciter par rapport ya bana oyo babimi na wenge musique à maison mère tout le monde dit ba Robino lelo a chedat na poto ils appellent honneur ya Weranson Igo de la Forêt ils ont ça plaisir honneur na biso te honneur eza kunati kota kendaka F vampire eska comme ko wanga kota kendaka wapi na F vampire comme on zani F victime la victime F vampire F victime ya fali ipupa si ya utakuna ya ba utakuna te ya même na maison mais ba tu Robino bien na maison la maison ya ka tester tester mutache na vocal na nini na to meka ka tester vocal to mona est-ce que mutazo bina nde trop ya ta bat bazo yimba meka lukitu ni mtu aza nini eka ko bina na ko kiti to comprendre que am ta style ba templa ndio to tika ka kino ko la isusu ya imbate ya test ba meka test simba te bisa kene po a maison mais bon c'est quand on a deux c'est plané pour anda ko découvrir le roi spaghetti na podium que on a sauté bien un peu massa
kaka loka spaghetti choko ebele parce que moto mo a tout droit soso kaka Voilà, nous avançons tout doucement. Dès tout ça, sénateur, na pesi na no bimbo te mto azotala biso en direct ya Chypre. C'est Jenny Bosso. Jenny Bosso, moi moi mutema malamu tasimi asipe na économie ya Chypre. Na pesi ba mote Sigozali, la grande dame. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. On est toujours ensemble. Merci bongo pe lisusu et pas Lascovie. Hein, la Scovie, 45 ans de pouvoir, la Scovie, en direct de Congo central. Merci, ce n'est pas à Diego Outiti de la Papé Mouchoir, en direct de l'Amérique. Toujours dans le sénateur, avant de chiter, oui, bien que tout à la sortie médiatique, il y a grand mission en Bouranabiso, les grands mots pas, on appelle ça Mbo Tessonia Mbeli, par rapport à l'intervention, accueilli apparemment comme on a Koffi Olomide Koloba les grands mots pas on dit ça a un problème na ouerasonte mais qu'est-ce qui fait que les lots ba fan ya maison mère va tourner les dos vers Koffi Olomide pour tirer qui ba flash trop pour ebi lo na zamba to ebaka nyama makasi nyama so za makasi oyeba nyama ba faible azana bon binemi OK mais so akomo lemba alors aka posa comme ça bangata ba camarade mais loka ba yebi azaka mabe ata komi faible mo banyama na bandoki maeka ozo comprendre eli koloba ezana batu misusu ata komo sa lokwa bongo ni fubu zanika maeli po azaka ka mutabiente mama na mutafo ndio wana sinon faut oublier reprocher Koffi Olomide za par rapport ya ni faut yemoko po bandozo ba kombo azana ngo lelo mutalukango aluka ba komana ba petit aluka ba guerre moko boye petit moko boye azana na problème note molalo la moki lobo ko mko ba mbwakela lobo ko mocha ba tuboile lo ba biloko na yango ezongeli eti biloko na tu yango ezongeli tout le monde na bana moko bazara ba pemene ba koma ko manquer ba respect pour mutazaka kolo kopu wana lelo ava batu musuba zwango yemoko donc na temps au vient na comme na âge apesa ki jour na émission so 67 à so combien na mitaza mutu mo boyeni mfa pesa conseil na bato ozo sala émission luke émission wana za ata ape mais ozo betaka moi batira cc to bato batana émission na luyengi ba olanda oka bon mais biso so bakolo masolo te biga vi azo tirer makasi OK voilà mais ça c'est normal ya roloba ke non c'est-à-dire mwana na ye soki ezana bato mo balobisaka yete bazabe nemi na ye bako zala ba pire ya mwana na été supposons na kana yo par exemple yo kolinga mwana na yo azala pire ennemi na yo soki toza bien na mwana nanga na kolinga taza pire ennemi nanga boso ngana mwana ngo pe tozala ka bien so ngana mwana ngo likarati faza ne pire ba ennemi ko yebi ke ngape pa nanga ya tinga na komisa ennemi kazi pa komene pire ba ennemi e tambola ya loko moko mwana ngo yo na ile ka asuti kutu d'avance yemi nzembu libango bwaka yo longoli makambo papa osala yazo sepela nango te kasa kene kota binemi na oti quel milongo poko c'est-à-dire ça fait mal ennemi a profité na espace oyo tiki na mwana akoti pour soko zaki bien na mwana na ko trahir yo na limite ninga na zaka na paradis na winner le na zaka na bango ke kota confiance na ennemi na nga asala ngote ayi wana papa na biso donc yo sur sala papa na ngata ko yati a peso espace te mettons ngana bango to yoka na ngata za bien okekuta na ennemi ko papa linga biso te ayi na mona ba yoka na papa na biso te malamu kuna za na ngana c'est normal Penga ke zala mabe soki azaka bien na mwana wana poso azaka bien nde bando yaka ba vacances to ngato mona bango ba yaka so vacances te mais apparemment tout le monde en haut pendant des mois trop c'était pas fallu tout le monde en haut des mois trop ça dit que bah non le courant ne passe pas tellement bien na JB par exemple mais fallait azana na basoraya et puis voilà bazana ba on dit bien est-ce que ça dérange pas le lo que non tombe sous baza peut bien tena wira na vena wira mais azana peut bien na ba exaucer et ça dit est-ce que ça façon peut-être calculer la bateau amoni ke bazana ndeti bien tena ba père na bango mais aluka ndeti bana peut déranger ba leader
Et c'est ça une façon il y a provocation par exemple. Parce que yoka pe na papa chéri de tangi kombo kendra bien. Mais le concerne dernièrement na monaka Soraya, il y a voilà Abraham. Oui. C'est quoi? Papa chéri atala na yango mona trouva normal. Akoba pe ke ennemi na ngapi. Pourquoi to lingaka ko bimisa makambo eko chogramme faut bimisa. Comment fait-il retraiter mon ennemi? Tant qu'il y a ko le kapine émission ba bia yi makambo wana ti. Et émission ndingeni ko za mukolo. Faut ba makambo ni retenir na miso ba. So tant que yo traité ennemi, hier ou même so tabinga za ennemi na viete. Et so pio. Ba ke so bongo so batuna ki na mutamaeli. Akobati. Nga bana wana bakoli na bango pa na ngai. Ayebi ko na zaki minisa papa na biso. Ayebi ka bando melama ya bande kolia awa. Donc atikana na esprit na yeke wana za yaya. Je fais ça. Ya ndenge mona biso bi seri montant wata longwaki. Izaki na mo ba guerre mo assez makelele. Mais bien que bando ça mérite. Les rois de la forêt bi wana grand frère na bango. Pour hériter za na ndako. C'est normal. Donc ça la bon ezara ko longola mo esprit qui vous papa. Ouais. Il faut avoir espoir papa. Non, bazaba na bakoli bango nyonso na ndako. Pour ça tali âge fallait ki nango. Et pas confier l'homme idée. Na ndimi pi likaki ba 30 ans. Na ndimi peut-être que likaki ba 25 ans. Ezaki na ba âge moko bo. Vous comprenez? Bana na ba exobana ni ba du distance ba âge. Voilà. Na ndoza na ba bande ko solo la. Comment bazaka trop parler, c'est vieux. L'affection on a eza bazela on a balabala te bazela on a ndako ba uti. Donc tant que Didi ya mona rafali libanda zoye ka ndinga mona ka papa na ba. OK. Baza grand frère na yi. Donc ceux qui neti ye papa c'est pela na ngoti wana eza ye moko papa. Alors sénateur Tozo qui est déjà vers la fin pour que ne peut rechuter. Lelo parce que la musique il y a époque par époque. C'est-à-dire aujourd'hui tokolo ba nani musicien nani o yaza na bâton de commandement actuellement. Totem na sincérité voilà. Pour toko tcha roi net numéro 1 pour nous tourner la question puis na moi tout droit. O yazo le kabat. Marie-Paul. On que no ka bongo po beta so souve 12 ya wenge to problème ni. Ne pas la monnaie là. Numéro 1. Ça va 600 danger Marie-Paul. Nanze monini ya Marie-Paul oyebi. Ngai moto na bana kama beti yo. Yo tu la rapproche ka. Moi je me trouve que là va problème. Te yo nem bien to créer là ba problème. Ngai moto na bana kama beti yo. Et ba kutu mabe ba sala di filo. Qu'est-ce que tu m'as envoyé? Il y a comme ça numéro 1. Ah, Zambé. Quel est l'artiste Oyo Lelo depuis Abanda carrière naie jusqu'à aujourd'hui Azaka na top na Congo. Obi? Oui, en zone Kofi Olomidete. Hein? Kofi Olomidete. Fait ça les manes. Moi t'as vu que tu beta banzi mona pas beta ka tig Lelo tika la ba. Donc est vraiment ko ba tu ba yemba danger ma baby c'est on sous. Donc ça me dit que vient na ba tu ba za le bon ce conseil. Ah ça les va remix. Ça le moins Ah bon? La baby c'est on. Dans la compagnie de faire ça na ba tu ce conseil. La baby c'est banzi mona makasi. C'est un autre moi pour ça on est là na. La baby c'est banzi. Eh. Mais wengi za wengi hein. Wengi pini za wengi ya luna ndimi yango ha. Mais kasi ne pe yoka ba futa jalo ka so futa jalo bo. Yo comme ça futa jalo ndi ko sa no bolingo na mwasi na. Futa jalo. Oto yoka ka. Ah papa. Il fallait pas ça bon. Versen mabe. Beti nga mama na ngazaka fan na banze muna kala ndinga ngo makasi. Ya baby si ngo makasi. Eh. Bon, félicitations kaka to consommer on l'aime monsieur ko baluka. Est-ce que vous avez moins de motivation, il pas un hippodrome Kalaté et Abeta. Abeta. On a un encouragement bêta. Ah bon? Abeta. Voilà.
Ezalaki Bongo, Adrisha, sénateur. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis du début à la fin. Merci de la fidélité, merci de la confiance. Merci de nous sala pour vous soutenir. GSM Production Mobimba. Et donc, elle est toujours bien. Alors, sénateur, moi, j'aimerais que bateau balingarayo, bazo chance sur Boka Bango, Yoboka Bango Mabanga pour émission d'émission DG comme on a souka quoi. Voilà. Misgen, merci beaucoup. Et bigara to bandana ngo bongo to souka na mwa bakayu. Bongo. Pona ko sepelisa bato donc to bengira tout bana tout ya Luanda babili minito na kati ya Angola agence oyo ko la musamakambo ba makambo tout boyebaka ya makamba fret o bakoli o kotinde loko uta poto ya to awekende poto to na kishase kende poto. Donc le PDG Ale Bagata voilà asungi biso na agence qui toko to bengi na kombo la manne du ciel. Dans la manne du ciel les agences moko ko sunga batu ya Angola. Donc batu ba komi kimia donc ba bikoli la façon yo sezo ya ka donc na minute to bi ke les 14 oyo bata kishasa déjà ba koyamba ba koli na bango et puis les 15 biso na Luanda to koyamba ba koli na biso adresse na biso eza bongo na Ojaenda et puis bientôt to so na sebino adresse à Sika et kozala bongo na Palanka dans la manne du ciel. Oyo ya PDG Ale Bagata voilà félicitations na musala ndenge zo salama. Donc na profiter ko pesa mbote na les boss Shadrach David Mokonzi donc il y a Zarabon aux États-Unis donc seul africain oyo Donald Trump a zaraso engagé la décision pour l'Afrique benga vraiment donc yiwana donc les boss Shadrach David Mokonzi bambote na place aux alliés tous toujours ensemble Ritana Mavitu balobi selfie na kati États-Unis wa pesa problème beauté zonga la loi likambo na ndenge États-Unis ba fi tous ba moni ba lela ba yeba raté beauté wane uti wapi donc maman ya batu ya grâce à l'américaine ba mbote na yo na profiter ko pesa mbote na FCC Mobimba commençant par Paulo dos Santos Guerrier motazo tinda batu kaka poto donc na ebiti na lo bandenge nini donc tema malamu eleki at église na kotanga kombo église tema l'équipe église bena mtema malamu Paulo dos Santos Guerrier bazaka bongo na bodri mata de l'Union européenne dabi mo ambala bimisaka ero na kati ya poche ndeta zo sala ngona ndako ya sikana solo donc bodri mata de l'Union européenne pour profiter ko pesa nga mbote bongo na grand frère Ben Willy le Gabonais musika na Brésil bambote na place aux Ali na moni bongo donc koko maleka prêtre mona liboso mama tikela biso abe na ngadriche à Touroyo ngamoko na koti makambo koko maleka prêtre mona liboso mama tikela biso. Et puis, on a profité de l'agence Mobimba GGKPS pour des bateaux voyager na facilité. Donc, on a ce qu'on y est, à tout ça qui nous a bouté le visé au bimba. Donc, à tout bimba, on a bouté qui est local. Dans les bacs, on a tant visé au bimba. Donc, on a les boss, Jean Capé ça. Jean Capé ça, on a grand frère Charlie, Pasta, Bambote na yo, Manade, Bobino, Nyon, Sobozala, on a Bambote na Bino. On a profité qu'on pèse sa princesse Amida. Babi moi ça pembe à côté ça mon nanda côté des courtes jambes chargées bazara la princesse mi banana princesse soit petite sœur propre hein Bobby la dawa et puis nalia kalisangu donc ba sœur na biso mami il est la petite sœur na respecta que mingi Bobby la dawa la princesse mambote na yo na moni bongo boss de petit ebu babi mutatambola na cacha visa na poche donc partout au kutane songo visa repesa ngo les boss les petits ebu sans oublier le président Papi Mavinga triple président il y a Zarabongo président bana yolo aza président ba patron Johnson bazarana kati Angola et puis aza président de jeunesse bazarabongo na Adolphe Ntimba la noblesse d'Alissan Adolphe Ntimba na Ridezo bambote belé na vena nga pichu nzembo musika na Paris bambote na bino et puis na mono qui to travel c'est l'agence Marbatu Poto na offre nani na facilité et puis na mbonga mukie qui to travel ya PDG Patrick Mbondo bambote na place aux Ali. Sans oublier Abigail Wakams abi mwana moko dépend ya ta Paris donc il va tout refaire les premières journées na ba uti kozong son kalaté beauté les kina mindele bazoka moi donc Clarisse Mimosa la fille formidable maman na Ritiana donc il va mbote na place aux Ali ya Willy Pessel ne formidele Mbappé na kati Real obeti koti mbala moko bazala bongo na CG na biso Ige Difumu bambote ya batunyo so baninga triche sénateur na ba oyo na boaki
Ah bah on a beau quitter donc on a dit que tu revois Rabino à la prochaine. AG Géraldo Botsnayo AG Géraldo na kata soyo. Kata soyo. Ah AG Géraldo ba bibola moleke belé. Danger. Yamba biso na kata soyo azuma biso kana ba VIP. Voilà. Donc la place ba teka ngu baka ya muke 25000 kwanza. Vraiment. Donc so soyo na bière. Ah AG Géraldo ba mbote na yo. Donc mine soit biso na ntaba quoi. Ah mine soit na ntaba tu ndole ntaba 20h et c'est là tu 22h. Babote na AG Géraldo bazala bongo na ba boss Bobo Manel le pétrolier qui se respecte donc bambote na yo Eric Malabo bambote na yo Ari AJJ c'est na kata soyo wana babi massa na nga ya vitesse muteki mituka minene na kata mboka oyo toujours père de 4 enfants donc Ari AJJ c'est donc muteki munene ba mituka bambote na place zali batutu so sans oublier Mirae sa maman na Gemideo. Donc Mirae sa maman na Gemideo donc bambote na yo place Mirae Mayuba. Mirae Mayuba. Muyombe de Lix nga na bengaka ye. Vraiment. Donc bambote ya batutu na ba auto bosani sans oublier et c'est ngona nga komona lelo ba filmer nga lisusu na grand talentier ingénieur ye na bengaka ye Darlin Leli mabe na kata mboka na yebike lokolo ye okutani na ba prêtre batinda ka mboko yo seke makambo eza pepele makambo donc awa biso soki bokei bokokuta biso soki pe boye bokokuta biso donc awa biso merci c'était comme ça Adricha sénateur de Wenge Musica maison mère fidèle téléspectateurs ça a été plaisir de savoir que vous étiez nombreux devant vos écrans pour suivre cette belle émission où vous pouvez sa confiance na Angola na prêtaki serment je le ferai bien na baki na osala oyo basala gite bovanda botala mambo na osala basala gite botala mingi ngai botala mambo zo lega na sima na ngai te na pesi mbote bongo na ba nyonso basutenaka ngai et kozala lisumu si je ne pas citer les noms de la personne qu'on appelle commandant John Bilengi et Boula Moleke Bele commandant John Bilengi. J'aimerais aussi profiter de l'occasion pour dire bidédicace à papa Franck Boukassa de la fondation Ismaël Franck Boukassa, les gladiateurs en direct de Lubumbashi, Hassan, Napesio Bambote, vraiment, Esika Ezwamio, ainsi que à mes enfants, comme Richesse Shimba, en direct de l'Europe, et Edwin Massamba, Edwin Shimba, Mia Princesa, Napesio Mbote Siko Zali, Napesio Mbote, et pas ya Mia Filia, Eliane Albino, et Safira, Jandira Kenya da Silva na pesimbo te bongo et pas ya maman Mokonzi Elisabeth Timba Koloa la privilégiée de l'artiste à charge ya makambo na pesimbo te vraiment Esika Ezwami Bino l'ingénieur Dao qui était derrière toutes ces caméras qui sont là, merci pour la réalisation en tout cas j'aime très 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 fort, merci pour la confiance et la fidélité car uvosu avoir sa confiance et au non so c'est bakoya bakokuta biso bakokende bakotika biso pour awa ezalaka biso mais toningi to bossa na maman Hortense mon gros so ya net na kikolo maman Hortense bola moleke belé maman Hortense babi to mel na manette ya kala maman Hortense to ala posa to changer ba manette so ba no vida de koto bengi biso kaka vida to yaka to zo neto zo to continue ko sala publicité to sala kaka on a contrat est déterminé donc ici la raté quoi maman Hortense mon gros so manette na kikolo puissance maman Hortense tout Luanda, maître 113 en direct du Brésil, la Pessio Mote, et Sikozali. 113, Asso l'Arabie, qu'on les gamita ça, solo la bien. Maître 113. Azarabongo, na président Boshili Passa. Boshili Passa, Bazarana DJ Ker 12. Bazarana Salvador Maya. Les boss Salvador Maya, Bamote na quoi. Héritier Matuka, mon ami, na Pessi Mote, na Pessi Mote, pas héritier de le fils, ya papa, na Pessi Mote. Héritier Matuka, il faut pas le kangai, bango. Aza les originaux ya wingi mais baluka kangaite on est héritier message héritier yebisa message wana Patrick Chabi nazana besoin na bango voilà ba ina boaki te bo comprendre que basololaka te ba otana ba caméra 4 o ezati ya awa biso ngana simi micro bo natanga komona yo o accompagner le kumute to kutani balasima était à bino bosane bobila dawa princesse moi na yo vraiment yo de ce côté ça qui il faut pour boakaye
ye pas à Ramuta TV. Ah. Ciao. Awa biso, awa nde biso, Ambanza Kongo, awa nde biso, awa biso. Bakenda batika biso, baya bakuta biso, donc awa biso.